Shalom bien-aimé. Topesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Bisika nous tozwami toza kolanda malakisi oyo. Tozo continuer série na biso aux deuxième partie. Toza kolobela si la révélation de la nouvelle créature. To baxelo moko lelo. To yako ko expliquer la fois passée que mwana nzambe nyonso azali susu oya zalaki liboso te avant ayamba Yesu Masia. Azali mutu ya sika. Me mutu ya sika wana toza kotala ina nzota wa moto te, toza kotala ina makanisite donc na âme na bisote na corps physique te. Mais nouvelle créature azali esprit ya mutu. Parce que tu as expliqué le moko mutu aza premièrement esprit. Ana âme afanda kana nzoto physique. Alors tango tobela ekela mwasika, ça n'a rien à voir na corps physique, rien à voir na âme na yo ba sentiment na émotion rien. Mais l'homme esprit azana kata nzoto yo. Ye mutu azali ekela mwasika. Alors, tu comprends le mot très bien. Bible za koloba likambo ya kobota maya sika. Oyo esalami na nzela ya lisekwa Yesu Kristo. Nzambe aza molimo. Makambo nyonso nzamba salaka. Asala yango premièrement na molimo et puis po na molimo. Eloko nyonso nzambe aza kopesa. Apesa yango premièrement na molimo et puis epa ya bamilimo. Nazolo kana formuler phrase pour comprendre. Donc parce que Dieu est esprit. Nzamba na nzoto physique to nangote. C'est là où tu comprendre que tant que tu as kolobela nouvelle créature, c'est une transformation. Oyo tozui mot grec métamorpho. Métamorpho, c'est une transformation en nature. C'est comme chenille à komiki peka peka. Complètement transformation ya nature. Sokotali ki peka peka. Oye kolana no science te. Ke ki peka peka oyo azala ki chenille. On dit mangote. Parce que baza des natures différentes complètement. Alors c'est ce qui se passe dans l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur a subi la transformation, la métamorphose d'une nature à une autre nature. Tu expliques le code très bien que tant que tu bota minanzela papa na maman, tu bota makana nature à l'isumu. Na nature ya makambo nyonso mabe auto hérita na famille na baboti et puis nanzela ya premier Adam. La raison deuxième naissance. Et ça là que mutu wana oya liboso akufi te ko botama nanzela ko botama bali mibale yango toza kolobeleka ma transformation. C'est qu'on nanzela ya métamorphose wana. Ozali susu mutu wana liboso te okomi mutu mususu. Mais na pondi mayango okoki komitala na nzoto te. Okomitala par rapport à ningo lobelaka te na makansité. Ndima yango par rapport nengi makomi epesi biso lumière. OK. Avant de continuer place wana toketo tanga mukanda ya Colossiens chapitre 2 verset 10. Colossiens 2:10. Nazui Nazana Louis II révisé, mais ce qu'on a différentes versions. Oya omona ndenge balobeli yango su ndenge mosusu, mais na même sens. Colossiens 2:10. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir, Donc vous avez tout pleinement en lui. Ce qu'on dit la version sur la vous êtes complet en lui. Ce qu'on m'itali na bon moto par rapport à verset Oyo, c'est là où beaucoup de chrétiens
baza ko manquer ko accepter révélation ya otoza en Christ parce que makambo so Biblia eza ko semble bango difficile ba comprendre pourquoi parce que baza ko mitala premièrement na nzoto naza na oyote naza oyote nazomona oyote mais comment na koloba ke naza complet comment na koloba ke j'ai tout pleinement frères et sœurs, quand on dit on a tout pleinement, quand on dit nous sommes complets, analysons un peu la phrase. C'est-à-dire que na kati na yo, na bomoto na yo, tu ne manques plus de rien. Quand on dit tout pleinement, donc tu as tout complet. Tu as tout suffisamment. Donc c'est-à-dire, moto oyo abotami ya sika et kela mwana sika nouvelle créature, aza kokoka ako subir ce changement te. Nengi tokoza na lola. Nengi toza déjà na kacha esprit na biso. Esprit na biso e botama bébé spiritualité. Esprit na biso e botama mature. Esprit na biso ayebi nyonso azana nyonso. Parce que Paul a confirmé que nous avons tout pleinement en lui. Qui est en lui? C'est l'esprit. En lui, là, c'est en Christ. L'endroit, la place, la position que nous avons. Donc, c'est-à-dire, le fait que botama sika, yakoma ekela masika, to botama yakokoka, to botama na nyonso yakotondisama. Tozwa eloko moko te ya ndambo. O peut-être nanzela ba prière na ngane ko bakisa maka ndambo. Non. Na kacha esprit na yo oza kokoka. Esprit ya mwana nzambe nyonso to fandi na présence ya nzambe. Présence ya nzambe oyo Adana Eva zalaka ta ava basa lisumu. Biso nanzela ko bota mambalemi bali to zonga na présence wana. Tokendaka epa ya nzambe te. O to koti siko na présence ya nzambe. Langage wana bibliquement na vrai sens a kolobela ezalaka te. Parce que to kotaka na présence ya nzambe te. To yaka na présence ya nzambe te. Eza place biso vivaka. Mais nazo répéter loko soko mitai na bo moto ondimango te. Donc c'est là que tu vas comprendre que vie à moi nzambe nyonso et c'est comment na union parfaite na tata nzambe. C'est là où l'apôtre Paul a colobé le mot très bien. A lobé le mot celui qui s'attache au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. Non, ce qu'on s'allie analyse, il y a un mot dans 4 versets, un seul esprit, et ça dit deux esprits bakangiste que moko non. Donc, il y a singulier, le mot un seul, il y a un mot singulier. C'est-à-dire que l'esprit yanzambe, nangai toza moko. C'est-à-dire que moko za amoko akutani non, toza moko. De tangu naza komitala, nazo mona molimo na nzambe. Toza moko. La raison pour laquelle tout enfant de Dieu a puissant à cause de la vérité wana. Tout enfant de Dieu a intouchable à cause de la vérité wana. Donc une chose est vraie. Esprit na yo et ko changer sous-souté. Esprit na yo et ça a besoin de bakisangwe l'autre côté. Question, mais frère Charles, mais il faut que la Bible, il faut prier, il faut que l'église, il faut que ça. Oui, tout ça non pas par rapport à notre esprit. Notre esprit est complet. Tout ça par rapport à l'âme, nabiso, nanzoto nabiso. Parce que nous expliquons dans la séance zoya, oyo nyonso est quatre esprits et sengeli est la vie nabiso ya nzoto. Vie nabiso ya chaque jour. Mais comment est-ce qu'on procède bongo? Non, pas ça la vérité. Parce que tant que Yesu est na mokili,
Yesu ayaki nzoto physique te, ayaki esprit. Christ entra dans le monde et dit, tu m'as formé un corps. De le corps qu'on appelle Jésus. C'était le corps, il y a Christ. Vous avez formé la ventre à Marie. Mais tout le temps, là, Yesu vit à vivre qui n'a mokili. Il n'a pas accepté la négativité. À vivre qui n'a environnement, est-ce que maladie est zalaki, pauvreté est zalaki, diable pas zaki n'a mokili. Mais le problème n'a pas zaki wapi. Azalaki focalisé par rapport au vie physique. Ayeba qui ko vivre par rapport ya oya zanakati. C'est ça qui a fait la différence. Donc expliquer ma vérité moko ekosungo makasi pona obzwa makambo yoza na mutasika oyoza o vivre chaque jour. Je vous garantis mon frère ma soeur. Et tant que moi nanzamboza, oza na ba privilège, na ba droit, oyo mo pagano anangote. Mais qu'est-ce qui fait que tout ce que nous avons des différences, et ça c'est la différence tena bato mususu. Simplement tata lobi bana nangai, libota nangai bazako bunga, bazako bebisa, bazako nyokama, pona kosala nini kozanga koyeba. Moko mususu Yesu azokota Jérusalem. Alléluia. Pourquoi il est là qui? Simple raison à cause de la Yesu, c'est ignorance ba Juif. Alors yo kelo kuma lobaki, alobaki soki boyebaki. Makambo ba pesa bino, makambo boza nango, boza banani soki boyebaki. Donc le problème c'est là qui kozanga koyeba. Donc l'une des raisons, nous avons besoin de révélation, il y a ma capacité. Il y a bateau babulisa bisoté. Nous avons besoin de révélation. Il y a autoza na nouvelle créature. Parce que révélation wana ya on te que impacter libana na biso. Ce qui te comprend ton dimiango. Ya. Parce que yo que le mot très bien. Apôtre Jean azako pesa biso ba phrase o ezako lakisake to botama et pas ya tata nzambe. Tant que botami et pas ya nzambe, nous avons la même nature na tata nzambe. Jean Yekoloba, bato nyonso ba botami et pas ya nzambe. Bato nyonso ba botami et pas ya nzambe. Okuta phrase ngo mingi na 1 Jean, na otanga ngote. Pour Nathan. Donc c'est-à-dire mutu nyonso azekela mwasika abotame pa nzambe sikoyo tango oye ko comprendre ko bota pa nzambe faut tout le katoye ba nature nzambe nzamba zanani azalaka wapi tozana kati ya ndako ya tata nzambe to bana ya tata nzambe to na nature ya nzambe siko na répéter soko tala on nzoto ondimango te il faut otala esprit na yo. Or comment oyebaka nzoto na yo ezana tâche oyo eza par rapport à miso physique so tali nzoto omoni na elongi na yo comment oyebaka elongi no ngeza parce que moto akomona elongi ne azate moto mokote esa mona suki na ye mais to sala kani to kenaka na miroir physique na nzela miroir physique tango na mitali nde na yebaka awa elongi na ngeza boy couleur na ngeza boy elongi tâche moko ezaka elongi nanga boy. Comment na ye komonango na nzela ya miroir physique. Oh, yo keloko très bien. Tango total la caméra physique, muto to mona kezaka vrai muto nanga te. Ezali réflexion nanga. Parce que nga na telemi awa, oh non mona ezanga te, mais ezali réflexion ya ngai. Mais eloko eza étrange, tondimaka o miroir alakisi biso. Tu peux avoir confiance dans le miroir. Nandimi que ouais, dans la tâche. Nandimi que ba rouge à lèvres nache et que malam. Beauté nache et que malam. Coiffure sous qui ba katinga na salon et que malam. Je fais confiance dans le miroir spirituel. De la même manière, mutu mokota comme na esprit na ye. Tu vois? Mais comment to comme na esprit na biso na nzela ya miroir spirituel.
miroir spirituel nini ezali la bonne nouvelle et abondance ya grâce yango miroir na biso yango yokelo mo Paul alobi awa na 2 Corinthiens 3 2 Corinthiens 3 18 2 Corinthiens 3 18 yokelo un bon verset yoka nous tous qui les visages dévoilés reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oh, ça, verset puissant. Yoka. Gloire, oh, toi, na kat na biso. Vie, oh, ton kat na biso. Et ça, déjà, yakokoka. Ils ont déjà dévoilé, toi nango déjà, ils ont bon maté. Parce que tozo yeba yango. Mais comment lobi to yeba ke toi nango? Nanzela ya miroir. Miroir yango nini? Eza miroir physique te. Parce que si on a même libosa miroir physique, naza ko mona nzoto nanga physique. Mais miroir balobi le awa epa ya Paul, eza miroir o ezali maloba ya solo, la vérité de la bonne nouvelle. Tango nazo yeba yango, nde naza komona oyo nga naza na esprit. Soki na moni yango bongo, il faut na pesa confiance na miroir ya molimo. Ndenge na pesa confiance na miroir physique ndima elongi na ngai, ndenge pe na ndima. Tango balobi par exemple, balobi nous sommes juste devant Dieu. Komita na nzoto te na ba faiblesse na yo ndima ke oza juste justice sango eza wapi na esprit na yo na vrai mutu oyo oza esprit tango botamaki ya sika okomi ekela mwa sika ozali juste lokola Christ aza juste parce que obotamaki na justice ya Nzambe justice ya Nzambe tozwango na misa na biso ya nzoto te mais ali héritage tozwa tango to bota miasika comme Nzambe muta bota biso aboti biso na justice na ye. Alors pour la lobby nous sommes transformés, métamorphosés. Non, tu expliques on est bandeli. Donc to uti na nature mususu to komi na nature mususu. Ce qu'on nature to zalelo et ça nature ko changer sur te to tikali bongo libela. La raison nous sommes appelés il y a qu'à vivre de gloire en gloire, de succès en succès. Pourquoi? Parce que nous sommes la nature divine sur la terre. Donc maintenant le problème il y a bana Nzambe et vandi wapi. Ezali ya koyeba ce type de vérité koyeba kakate mais il faut onima ke naza bongo o eza vinanga. Longola ko se jijaka par rapport à bon moto. Longola par rapport à komitalaka par rapport à mes mentions na yo. Mimona par rapport à ce que la vérité à Bible est lobby. C'est que la bonne nouvelle est yebisibiso. Mimona bongo, même extérieurement au moins de l'autre côté, mais nima ke oza bongo. Parce que esprit à moi nanzambe nyonso ezali ndengi Yesu aza. Jean lobi tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ok. C'est que yo que l'homme suna bak sa place wana. Na bak c'est l'homme très bien. Tant que tu baka corps du Christ. Corps du Christ ezali ensemble. Ya bato nyonso babotama sika. Ba former famille moko. Ndako moko nzoto moko. Ya to benga corps du Christ. Ce corps du Christ est allé composé na deux personnes. Premièrement, Yesu azamutu. Deuxièmement, Yonangai. Tous les restes partis à corps. Pourquoi n'expliquer ma camboy? Parce que nayox na kopé so vérité moko oyeba combien tu es puissant, combien tu es sécurisé et combien tu es
béni. Et pour comprendre vie na yo et vandi wapi. Pour omi monaka na vraie position, na vraie place. Dans tant que la biso Ephésiens 1. Toya comprendre lo moko. Tangu toza komi mona. Et sengeli tomi mona nengi Yesu aza. Et puis esika Yesu aza. Parce que Paul a expliqué biso. Et le mot très puissant awa. Dans Ephésiens 1. Verset. Je crois que na tanga verset. Faut tanga à partir de 19 pour te comprendre, mais par rapport à temps nangai, nazo verset 20. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. En le faisant asseoir. Yesu azawapi, ana trône. Na trône nana zakuna Yesu. Papa zawapi, na kata Yesu. Papa ngoni Yesu. Donc, parce que na lola okuta de trône te, donc na trône moko. Na na fanyango Yesu. Ya. Donc maintenant afandi yoka expliquer loko. Tango balobaka afandi na loboko mobali. Balobaka te afandi na ngambo. Du côté droit, non, loboko mobali. Eza terme métaphorique simplement. Ce n'est pas au ta papa vandi awa Yesu avant la droite. Non, non, non. Toi na trône moko kaka likolo, na trône ngo mutafandi ngo Yesu. Yesu yewana nzambe, yewana tata. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à afandi na loboko mobali ya tata? C'est simplement loboko mobali, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Ya ngomone tango sekui ayeko apparaître à l'obi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc c'est-à-dire que mutu azo konzanion solelo, c'est Jésus. Donc c'est ça le terme main droite. Tout est ça et pas inaye. Yango moni Paul ayekoloba na Philippiens 2 alobi. Ezana kombo mususu te pesa mela biso awa na se. Même na likolo kombo kaka moko ya Yesu. Ba kombo nyonso et se soumettre na kombo ya Yesu. Mabolongo nyonso et guma melaka Yesu. Et tosaka Yesu. Donc c'est ça le terme main droite. Mais ce que Yesu avant le trône, yoka le mot très bien. Yoka verset 21. 20, yeah? Au-dessus, avant l'écolo, au-dessus, il y a la principauté, il y a l'autorité, la puissance, la souveraineté. Et au-dessus, il y a les combonions qui peuvent se nommer non seulement dans les siècles présents, même encore dans les siècles à venir. Waouh! Oh, ils sont tellement puissants. Ce qu'on y est Yesu na makambo yo, et qu'on comprenne que place Yesu à sa place yosa, ce qu'on vit na yo changer à wanase. Pour permettre négativité de la partie à penser na yo. Ça sont des vérités. Il y a moi dans Nzambe nyonso. Yesu, balobeli premièrement balobeli Yesu. Yesu a fait na trône. Yesu a likolo, autorité nyonso, likolo Satan, likolo démon, likolo tout. Ne batangi na verset 21. Verset 22 place ngano to kotisiko yoka verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Donc na makolo Yesu. Bache nyonso o eza ya ba négativité, eza ya ba autorité moko ya ténèbres, eza na sous makolo Yesu. Simplement la question Yesu aza supérieur. Yesu a tout puissant, biloko na eza inférieur, eza impuissant et pas Yesu. Parce que le terme biblique faut comprendre ngondengwana. Alobi elle a donné pour chef. Ba pesi chef Yesu chef yanini, chef suprême de l'église. Donc Jésus est le chef de l'église. L'église en onane, tocholo bango, yonanga bato to botamasika, to former le corps du Christ qu'on appelle l'église universelle, l'église invisible. Et ça par rapport à bâtiment na bisothèque, oh, dénomination différente. Non, non, non. Là, ça, là, c'est autre chose. L'église qu'on parle là, c'est les esprits de tous ceux-là qui sont des nouvelles créatures, bah, former corps moko, famille moko. Alors, ce que Yesu a un chef suprême, chef à l'église. Yoka. Verset 23. Qui est son corps? L'église est le corps de Jésus.
la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Maintenant, ce qui n'a qu'un Colossiens, Colossiens peut être une lumière, monsieur. Babi que Jésus azamu tout. Il y a Église. Jésus est la tête de l'Église. Dans Colossiens 1, dans le verset 17, 18 et 19. Il est avant toute chose, Jésus. Et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps. La tête du corps. Ephésiens à lobby, mais Ephésiens à lobby, Jésus est le chef suprême. Il y a corps. Il y a église. L'église, on est dit, nous autres. Mais, si on a principauté, autorité, souveraineté, nous soit ténèbres, il y a négatif, et ça, c'est ma Jésus. C'est-à-dire que c'est inférieur par Jésus. Parce que Jésus, Azanani, Colossiens lobby, Jésus azamu tout. Il y a nous autres. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. La tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être tous les premiers. Okay. Car en lui, verset 19, en lui, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Nanani, Namutu, qui est la tête du corps, plénitude ya nzambe nyonse fandi wana ki bo nzambe nyonse fandi wana sikoyo to ça analyse moko Yesu amutu biso reste partie à corps. Oh, est-ce qu'on peut séparer la tête et le corps? Non. Et si ka mutu eza et si ka partie nyonso nzoto tikali eza nzoto na mutu bazako sala nzoto moko. Est-ce que vous comprenez? Donc reste à partie à nzoto nyonso na mutu ils ont formé corps moko. Soko longoli mutu na nzoto ya sonto te. Soko longoli partie à corps tiki mutu pamba mutu ane lote. Oh, ce qui toque na science ba expliquera biso que la force du corps vient d'où? De la tête. Tête c'est le cerveau moteur et komanaka ba mouvement nyonso nzoto salaka. Si vous comprenez ce type de révélation qui est là. Donc c'est-à-dire, et si kamutu na biso aza, et si kabiso petoza, o mutu na biso na Yesu aza ana trône. C'est là où Paul, l'homme de toutes ces révélations ici, a lobi na biso na Ephésiens 2:6 a lobi que to c'est quoi qui lisanga na ye, et puis to fandi lisanga na ye na lieu céleste. Donc, et si kaya za, et si kabiso za, c'est là où nous comprenons que moi nanzambe nyonso a vivre dans deux territoires. Afandi na likolo elongo na Yesu, afandi na lola elongo na Yesu, et puis afandi awa na se na kati nzoto yo. Pourquoi je suis encore sur la terre? C'est parce que j'ai une mission à accomplir. Il y a encore des gens qui doivent entrer dans le royaume que nous vivons. N'a faire découvrir la révélation, la vérité. J'ai encore une mission sur la terre. Mais à part ça, sur la terre, n'a l'icolo. C'est pourquoi mon jour enlèvement, au même jour un chrétien à Lali, à confiter mais à Lali. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous autres on a arrêté de fonctionner. Le coup là nous autres azaki na mokili au pour nous autres et permettre d'accomplir mission. Parce que nous autres arrêté de fonctionner. Yé oyaza molimo abimi akesika na esika basantu bazali baza kozela kozongo ya Yesu. C'est ça qui se passe. Donc nous devons comprendre une chose, frères et sœurs, que vie à moi dans Nzambe, ce n'est pas n'importe quelle vie. Notre force ne dépend pas de nous, dépend de notre tête qui est Jésus. Parce que le coup là, ba autorité, ba principauté, ba ténèbres nyonso, zana sa makolo ya mutu. Parce que mutu ngozana, mutu ngeza kosakana nzoto. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, l'autorité, la principauté, na sa makolo moi nzambe nyonso. Donc c'est-à-dire quoi? Moi nzambe nyonso aza supérieur, aza puissant que le diable, démon qui maladie koufa. Tout ce qui peut être nommé comme négatif. Nous sommes plus supérieurs, plus puissants que tout cela.
Pourquoi tout cela? C'est parce que créature oyoza, oza créature obotama na nengi nzamba za. Oza na nature ya nzambe. Yokelo mot très bien. Toko komate, toko zalaka yango te. Mais si et salama nengoza awana mukili, même quand tu traverses peu n'importe temps, écoutez, faut oyeba ke oza déjà kela mwasika, oza nengi Kristo azali, oza na pouvoir nyonso likola ba esprit nyonso likola maladie likola nyonso. Ce n'est pas une chose qui se fera au ciel. Non. Oza yango déjà awanase. Parce que awanase des places Seigneur to utiliser domination na biso. Na lola to osala ngo bongo te. Na lola démon ozala te. Poto chassaka démon. Non. C'est ici, c'est la terre. Là où nous sommes, c'est la terre. Bien aimé, ça, c'est une révélation que nous devons tous comprendre. Et qu'on change vie na biso ya chaque jour. Ya.